Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. Si votre humble servante est Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, Karandenge et Zalaka, nakati ya la personnalité TV, tozongeli bino nakati ya télé. Toza nakati ya télé précisément Nanganda Musolo. Donc la personnalité TV est zongi lisusu nakati ya Nganda Musolo nasir boyebi que tozalaka déjà tolakisa bino déjà ma tolembarato vu que ba offre ezali kobotama so babengi biso nous sommes obligé ya kokita secteur ya kolukela bino ya kosela bino musala kaka ndenge na lobaka biso ti na lifobodo batambola tambola bakisela biso po tozo tambola en tout cas pona toujours kolukela bino ba place où ezali bien pona bino où ezali na problème ata moko te bokota kisalume banda donc mosala vraiment ebandi ya bino émission ebandi na kati ya la personnalité TV zala branché zala kole zala scotché musala esi ebandi ebongo to bandi. Tozo continuer ici ko bomoni na telemi po toza tia na kati ya lupango ezango musikate donc tozali c'est inase na esika autouti juste à iskana telemi yango ezali limite eza limite tokei tozo kita et awa ezali terrain vide eza na hangar donc bazali ezali 16 mètres sur 30. Il y a 16 mètres sur 30. Et 16 mètres sur 30, tozo kende, ndenge nazo kita. Il y a 16 mètres sur 30, voisin payé wana, atongi déjà. Donc bazali kolongola juste 16 mètres sur 30. Ndenge nazo tambola, pour que toko ma limite. Nazo tambola, pour toko na limite na zotambola toujours babi 16 mètres sur 30 de 16 mètres sur 30 cela veut dire ti na bakol ou eza na mopandi na nga wana ti na bakol ou epesi nga mopandi boye yango ezali esika e 30 mètres na miso esukeli tokei eza na hangar bomoni wana bozomona soki toye boye eza na hangar bomoni oyo yango ezali 16 mètres sur 30. Dans le pan, vous avez 16 mètres sur 30. Vous avez bino moko et ba limite 16 mètres sur 30 bornes ezali, ba bornes ezali. Et sikao to uti, ti sikao na komi, yango ezali 30 mètres. Yango ezali 30 mètres. Ezali 30 mètres. Maintenant, na boye, moi, nzeto ekase biso koleka na boye ti na fleur wana otomoni ti na fleur wana yango ezali 15 mètres et 16 mètres plutôt ti na fleur wana 16 mètres na hangar oyo
eza na hangar oyo bon bato bafandi wana baboyi bilili elongi na bango ekota na kati yango amo tozokima tokimi bango donc terrain yango vide oyo babi awa bango tokoyoka prix na bango ndenge nini babandeleli ndenge nini bazali kosukela biso tozobenga bino toujours ndenge tomesana kobenga bino tolobi en tout cas benga ozala jamais déçu bapesa confiance na la personnalité TV bazala jamais déçu donc bazala déçu ata mokolo moko te bazala déçu soko mokiete yango biso tozobenga bino voisin wana azotonga pe bomoni ndako wana ndenge ezali bazali kotonga donc voisin azotonga awa ezali vide biso tobengi bino babengaki biso te o balobaki te tozobenga bino tobi bozala branché bozala scotché collé serré na la personnalité TV et pour bozala jamais déçu bopesa biso confiance mosala kitoko toujours bomoni bino mopa environnement na ndenge ezaleleli donc bomona bino moko bato ndenge bazali kokoba kotonga toujours ndenge kaka tolobaki tobi awa na 16 mètres sur 30 bango batie 9000 à discuter toloba ntango nyonso eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki ezali mpe moto na moto azali kotia prix na ndenge ye amoneleli lopango na ye ndenge ezaleleli yango tolobi benga biso wela c'est le temps biso tozela bino toujours maboko ya kofongoma na kati ya la personnalité TV sala ndenge tosalaka benga mama Doris Lema fumi na gaz asalake osolola na bacommissionnaire tozozela bino toujours tozali kocontinue mosala na kati ya la personnalité TV kande balobara bazala jamais déçu bato bapesa la personnalité TV confiance esiko na telemese esika ebandi yango ekei ti na suka kuna doke ti na suka ezomonana esika ba fleur wana ezali na bapruke yango na pusani na nga mpenza te mpo na moni ezali komonana place wana oyo bozomona esika bapruke wana eza limite esika yango esuki eza na hangar oyo bomoni ezali na kati do lopango oyo eza mpe monene ezali 25 mètres eza 25 mètres sur 25 eza lopango monene ya lopango monene mpenza ndenge bomona eza lopango ya mobimba eza lopango mobimba eza na mutu oyo atalaka awa eza na mutu oyo atalaka do lopango yango oyo voisin ye wana oyo bozomona na bilili voisin ye wana azali voisin ye wana bavoisin bazali donc eza na ndako ya hangar na kati oyo bato bakengelaka babi awa babandi yango na 8000 à discuter do eza lokola teme ezali terrain vide babi 8000 à discuter po eza juste na hangar babi 8000 à discuter voisin ye wana bozomona bino moko donc lopango eza monene mpenza eza monene plutôt ezali 25 mètres sur 30 donc natuni mpona bayebisa ngai 25 mètres sur 20 mais moto mosusu ayebisi biso ezali sur 30 lopango eza monene do esika oyo natelemaki yango eye esika oyo natelemaki kuna yango eye lisusu ti na suka awa borne moko ezali awa yango nde ekaboli biso na voisin oyo
azali kotonga donc na boye ezali 30 na boye ezali 25 donc na boye ezali 30 esiko na telemi tito matakuna ezali 30 mètres na ngaro babi 8000 à discuter. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon. En tout cas, c'est le temps. Beta ma solo, hein? Beta ma solo. Wela, vraiment. Biso, tozo zela kabino. Maboko, ya kofo, mwamandenge. Tomesana, kozela bino. Bozala brancher toujours. Merci à trop Nabino Nyaso Bandeko ba abonné à la personnalité TV au Bolanda Kabiso avec attentif. En tout cas, bah merci à trop Nabino Nyaso au Bozalaka branché colleux scotché na chaîne Nabino la personnalité TV et avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce pour na kotala ba émission ya mapangu kaka mapangu teme na babilo comme susu otolakisaka bino ba étant zamba en tout cas tolobi bozala toujours branché bozala colleux biso tozana bino elongo. Merci na ba membre soutien la personnalité TV ambesi bazabakana ya mo général John Kimbambo badiva wa Souda ya givwa mama Bokobonk na 4 à London City sans oublier Arlette Matoko Liswanzambe. En tout cas bah merci à trop nabino bozala zalara toujours wana pour nous soutenir la personnalité TV. Pourquoi pas bah merci na mama Doris Lema Fumuna Gazi la personnalité TV et puis na famille na Mobimba. Merci na ingénieur ingénieur Nabiso Israël Noso Pro azalaki wana pona kosala musala toujours kitoko karandenge na lobarabiso mosala ti na lifobodo tozo silisango yolo fundu nga lolendo mais biso tozo koba toujours kosala mosala to pesi bino ngonga tozo talela bino air tolobi tango biso tozo mata bino bozo kita donc bino si bolala na bino ma biso tozo koba toujours mosala ti na ndenge to mesana po tolelango. Merci na bino nyoso oyo bolinga kabiso penza la personnalité TV. En tout cas bah merci à trop on ensemble il y a pas de soucis et puis merci na maman commissionnaire oyatambusaki biso bah merci il y a trop moi c'est Pembe azala ki wana na biso. Personnalité